Denile se wala Denile se na sengela ka epa lo nani Piris mbele nani na canal kin tamba kanga ki na babimisa ki aloba fali na faire balegi wera wani za bomoto. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de Congo Winner TV, bienvenue dans votre mission chez les artistes Karanebo Maybe qui nous te met ça dans ça d'émission mais les émissions moi un peu particulières parce que les autres allez koyamba bongo ou azali bongo pasteur il y a centre évangélique La Grâce au nom de pasteur Machouar Ankolo na yene to remekorbe ta masolo il y a christianisme il y a église il y a lelo église zo mema biso wapi to komi wapi na christianisme et lelo parce que lelo il faut qu'on se le dise que basali yanzambe ba pasteur rebelle bazo kotisa biso bato to yandaka bango to mesana toza lokola ba brebis na bango ba komi komema biso na perdiction pourquoi na ba comportement na bango na mambo belé et avec le pasteur Machouar Ankolo nde to komeka ko solola par rapport il y a église il y a lelo et puis tomeka ko beta moi c'était par rapport à comportement ba pasteur et belé o ezali ko betisa bato belé mabaku parce que la Bible dit et le biso qui moto moko bongoli moté mais elle a fait mingi bongo na lola mais lelo bato belé ba komi ko zala même na méfiance il y a aucune église ba méfiance il y a ressemble là pourquoi le pasteur d'aujourd'hui ne reflète pas l'image de l'Éternel et avec le pasteur Machouar Ankolo ne tomeka ko beta masolo troyeba qu'on en savoir encore plus et déjà sans plus tarder Ndé Nazali ko présenter bon invité na biso lelo le pasteur Machouar Ankolo. Bonjour. Bonjour journaliste monen Hervé Nzamba Pambola merci pe cameraman Gelo ozo filma inatanga Yesu Masia Nzamba Pambola bino. Pasteur Machouar lelo toye ko lukayo pona tome ko beta lisolo il y a église il y a tant na biso lelo yo en tant que pasteur en tant que mokambi ozali ko kamba pe ba brebis belé lelo ton ozomona église lolenge za kotambola yo en tant que mosali na nzambe oza okoki koloba koza satisfait na musala oyo nzambe atinda bino ko sala na se ya mokili. Merci journaliste Hervé merci pour la parole. Lelo église ya lelo batu bazo travailler na molimo nzambe te mais na sentiment parce que tango église bandi le réveil na mboka Congo babare kangamaki biloko tout eti batu batika ba aventure batu bayenda kata nkolo mais tango batu bakombi ko moins loko mwa mbongo ya moni bible zoloba bolingo ya mbongo te l'amour de l'argent te parce que bible bina Hébreux 13 verset 5 bomika bana bolingo ya mbongo te bosepela na obozana tango batu bakomi na makambo mbongo babosani ke nzambe mutapesaka babungi ba comportement et baby l'église il y a 21e siècle parce que église bazoba ecclésia ça veut dire hors d'eux donc mutu babi si quelqu'un est en Christ devenu nouvelle créature utakome kila masika makamba kalesa nini échanger mutu faut eba ko se comporter malamu tango zo kamba batu oza mosali na nzambe se comporter d'une conformément à la parole de Dieu. Babi un ancien ozo kambabatu azala mwasi moko azala koso mbongo te momeli masanga te atambola malamu mais lelo ezali kama pona ba oyo baye pona lokoso na misolo ba infiltré baye na kata nzambe les infiltrés baye ko détruire l'œuvre de Dieu de baye ko détruire baye ko sala nzambe te mais baye ko bungi sabato olobelo ko moko lobi bazo refléter te image qu'il y a un homme de Dieu batu bakomi ba brebis bakomi perdu la Bible dit ce qui fait ce mouvement bon on fait ça na lol mais est-ce que tant que yoko mo bongisa batu na comportement na yo on va la juger
parce que jugement nzambe ça sera terrible, jugement nzambe ozala soma bato bakolela. Pasteur na utoyoka okoloba moto azali kokamba esengeli azala na mwasi moko akozala mona milangwa te, mais lelo ntango tozo kotala na baetando komona mosali na nzambe moko koloba keno ata botonisi Stade des Martyrs bolobi na bala na kobala te. Entre temps aza mosali na nzambe azokamba, est-ce que aza dans le droit chemin to aza kotape à côté? Bon, merci journaliste Hervé. Wana est un sentiment charnel. Parce que Bible zolo ba eza malamu te mobala zala yemo. Bible bi avant diriger bato faut la marier. Bible zolo ba muto avant diriger faut la marier. La pasteur baza ba non marié ba diriger l'église lelo. C'est un sentiment na bon moto boy c'est sentiment. Parce que le tout monde na kokoi sa mese belé. Naza moi sina ma prophétesse Abigail la lion. Azali parce que tout ça ni musala nzambe na la grâce lelo. Ce monde ceux qui moutalobi atabo sangisi Stade Martyr na kobala te. On est un sentiment humain. Pe aibi makambo zolo bati. Parce que kozala na moi si pemen et que moi ça va sera implice dans l'œuvre de Dieu et que peser Paul monsieur le bio de Paul la bala était il y en a Paul besoin de modèle. Paul a une dimension spirituelle monsieur. Paul a sali babiloko Paul a commis que les quand même baye ko le bazaki pemen na Yesu. Donc le bâtiment que Paul a balagité, on a baladé, toutes ces occasions, moi c'est malam. Un homme de Dieu, il faut la marier. Le bas nous va permettre tous moi si tu au koufi célibataire ou autre chose. On est célibataire, mais au côté à son malam, dans le moment où on dirige, soit nous avons payé cette occasion, il y a moi si pas si bien bazar, soit moi ça m'a beau samboué, soit moi ça m'a beau samboué. Soit moi soit je pour les maman prophétesse Abigail. Parce que moi, je suis na passe, mais l'autre côté, Andimi aya nzamba swatsa bijata mo muke token to tambula na droitier. To lingi nzamba plutôt pekisa biso to senga bato mbom. Si to prier pour na bango bazui. Et ça dit to andote kali makamanzambe o délivrance besoin na prier besoin prier non, ils ont charmé parce que dans Bible zolo vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Le lot to mona ba rendez-vous prophétique et comment vous kutana pasteur il faut payer sambongo. Ba guérison miracle comme yeboye mutaza robela mbasu to ba maladie comme belé bomona mosala nzambe pas simba pas sambela pona mutu komi il faut repérer ça autant yo en tant que pasteur pour lobani ngeti. Merci papa journaliste Hervé. Eza sentiment diabolique. Eza sentiment diabolique parce que tout est calé dans nzambe te. Yesu tanga bikse dit le pré. Yemoka recommander banga bi dit le prix wana abikaki tant le prix babiki moko ka muta songaki so tangi na Matthieu au mona muso abikaki le prix abikaki malobi ne kende ko se présenter par Moïse même offrande ya sacrificateur offrande à la reconnaissance à mais côté ka ba prix ko futsa ba prix wana za nzambe te parce que so maka nzambe ko mo futsa délivrance autant au température autant wana komi diabolique satanique, ça c'est la marque de la bête. Il y a un moment dans Jean chapitre 2 verset 13 à 15. Quand la talagi ayena temple bakouti ba changer, ba changer bakoti, batu ba changer bakoti, atali batu ba teka ba pigeon na kata temple. A besoin ki fimba on dit ko bête. A monaki lobinde église ko sala. Église le zona perdiction. Église le lo batu ba bungi. Batu ba chembongo liboso. Donc ande église bibebi fait dans la soki à moisa donc nzamba chebiso le quoi berger le quoi ba kambi le quoi ba sentinelle tout soit brebis naie tout préparé bango na temps oyo Salomon tongi pendant 46 ans temple ana okuta ba vase d'or zali okuta ba lengo d'or ta lo benga temple to zomona temple biloko no ba lengo d'or zali ba vase d'honneur zali ba vase d'or o nani wana sakandaki na temple nzamba betaki akomisaki le roi lion roi ça basakana babi oyo muta kolona yango nda kobuka soki lelo bato basakana makambo nzambe lelo na Congo bayebake oyo tu bazolona nzambe akobeta nzambe atikelaka moto temps à se repentir atanga lelo soki nakomona masamba maseki masano na makambo nzambe akoboma
nzambe atikelaka moto temps à se repentir ozonga roi Satan azwi na Daniel 5 tanga azwi makama nzambe biloko ya nzambe aye na bakokibine na ye azwi bavase d'or oyo ezalaki mpo na nzambe po biloko ezalaka mpo na nzambe eza sacré mpo na nzambe babiloko monai bakiti babiloko to ezalaka sacré soki moto asakani nango nzambe abomaka ntango azwi kaka vase d'or ameli na bakokibine na ye ewumelaki te loboko bimi na miri bakonte pese konte akoma rouge akomi lokola nyama na zamba akoma nyama babimisaki yakoyi na libanda lokola nzambe aza nzambe ya mawa lala nkolo riche abonte atalaki alliance asalaki na papa na ye ayi koyokele mawa nde ayi kobikisa ye parce que bible ezolobaka na dernier temps na Matthieu chapitre 7 verset 15 bombisa nzela parce que na ntango asuka bafaux prophètes bakoya dans le monde bakolata bilamba ya babrebi mais ce sont de loups ravisseurs babi boko bakoyeba bango na misala na bango babonne chef nzete ya malamu ekoki kobota mbuma ya mabe te nzete ya malamu ekobota mbuma ya mabe te nzete ya mabe ekobota jamais mbuma malamu babi bokoyeba bango na misala na bango ozomona oyo moto akolona so osaka na makambo nzambe okokufa parce que soki abina fungola ministère prophétique eza moto azwa esi dit l'éternel moto azo expliquer biso temps oyo tokomi corona ewuti boye temps oyo tokomi tozokende vers la fin un prophète aza moto azoparle esi dit l'éternel azo éclairer mboka makambo kosoleze ebele na papa na biso machor ankolo nzamba pambola bongo mama Sarah Kabunji mwasa mwindu koleka ngolo et pourquoi pas na Fernando Finda Congo d'Antotila nzamba pambola bango pasteur machor ankolo lelo torozo mituna lelo célébrité et pas basai na nzambe c'est comme si et comme ko tchabino musika na bon chemin lelo pasteur nyonso banda ministère na se nzamba élevé a commis célèbre azui bonzambe nyonso to azaki nango achie mupanzi alandi makamba moki. Merci papa journaliste Hervé wana eza bomoto bonzoto elakisi ka bongo na inaite parce que moto azo servir nzambe na ye avec humilité azui vocation koute pa na nzambe biloko mokile koko miso pengusa Bible elobi na Romains chapitre 8 verset 35 eloko mote kabola biso na nzambe soki célébrité biloko mokile komo pengusa yo Salomon atala azwaki célébrité au Salomon azaki nango pasteur mo aza nango te ba Jean Baptiste baki yeso lobi mosali moko ta kokani na Jean Baptiste ba o babotami na nzela mwasi Jean Baptiste azaki simple avant na désert azolia kutu ba makonki ozomona eza bomoto un Congolais a supporter gloire te Congolais na domaine nyonso supporter gloire te il faut gloire na ye memaye na ba dérapage mais un homme de Dieu muto a appelé na nzambe Bible dit beaucoup sont appelés mais peu de lui Matthieu chapitre 22 verset 14 to bengame belé ba ponam baza moke mutaza Eli nzambe mo ponami nzamba bengai ata komi célèbre opengwa ka jamais osala humble toujours parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux mais Dieu fait grâce aux humbles so osala lendo osala image nani ya Satan nzamba boka Satan ponani orgueil a rejeté ce que moni mosali nzamba comme na garde de corps c'est un païen nako comme na garde de corps c'est un païen ce que moni mosali nzamba na garde de corps c'est un païen Bible lobi na Psaume 34 verset 8 l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu ange nzamba za zinga moto zo banga nzamba sécurité no c'est Dieu ce que zui le lo batu bakengelo bata mokili bakengela bongo nzamba okengelo sunde yo tambola na soda politicien tambola na soda yo tambola na soda yebisanga o David atambola na soda lelo bapsai na nzambe bakomola ba politicien tozomona basai na nzambe tozosanga na politique c'est raison pour laquelle batambola pe na bato makasi na basoda te soki okoti na politique okomotambola na soda wana okomobanga mokili parce que un homme de Dieu oza na nzamba otambola ye moko otambola ba frère ba sœur
baza na entourage bwaki noter ozo ba soda ba garde de corps che bango wana point poso ba yiko bundisi wa beta bango masasi po beta masasi so je garde de corps so ki muta yiko mena so sani a boma mututi oibite a boma mutu mais un homme de Dieu ko za ba garde de corps te ozomona un homme de Dieu ozo banga nzambe a banga pe liwate Paul a lobby pour nangai liwa isa gain toujours tendre déjà lentement vers la fin. Il y a une émission d'Abisso parce que deuxième nango pe kozala, troisième nango pe kozala, c'est maintenant pour édifier binoba na nzambe boso na biso partout na Congo Winner TV, vous s'abonner massivement. Pasteur Machouar balobi muyaka moko finisa bayaka nyonso. Lelo, muyaka moko finisa bayaka nyonso te. Te wanga na zolo bandenge batu balone beloba muyaka moko afinisa bayaka nyonso. Lelo soto bito tuna avis à pasteur Machouar lelo tant mususu pona comportement ya pasteur Denis Lesi lelo oyo azako semer ba désordre azoluka ba guerre na ba musicien profane azoluka ba guerre na ba politicien azoluka guerre na ba bino moko ba pasteur yo attaque Moussaïl na Nzambe par rapport ya comportement wana to ya réaction wana okolo banini sina na jarba ya ba comportement ndeti ya pasteur Denis Lesi. Bon, Bible zolo bana biso na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Muto aye kat na yeso zo kamba batu comportement ne fait ça la malam. Soko ko moluka guerre na ba musicien o ya mokili. Bango pe bata minoko. Bango finga yo ba piroger bango finga yo. Neti ba na ka yo polémique entre Wera aloba Fali na nani na Ferre balegi Wera. Wani za bomoto mosali na nzamba ko ba biloko ndengante ba piroger ba finga ye ba sankara ba finga ye po bango baza bato minoko na remarquer pe ba journaliste bazo gokola ye déjà parce que ba journaliste ba komo beta ba tout na ba comportement et ça dema be mosali na nzambe oyi ko tambola na ba polémique wana te ngata na prier pour na ba saper mukomona prier pour na brigade tanga ba album na ye mais polémique ngi pour na bato Toyoka pe pasteur Machouar en colo kuna. Et pas brigade kuna. Célébrité au niveau de pasteur. Ngai brigade tango ye ndekone kalema Porsche carré. Grand frère nae. Brigade ay ko senga service abi pasteur bondela pona ngai pona album. Eza musala nae. Eza pro to bengani. Oba momo bangani. Eza professionnel. Eza le quoi professionnel eza journaliste. Nga parole de Dieu. Muta sengi yo bondela pona ngande ba saper ba yake tokenda poto te to nyokwa mama nene prier pona biso na prier ba yo kende poto bango mo ba iba ka bwana et c'est un problème na brigade ko bondela pona mission mokili za mabete mais ko cha bar conflit bar rancune nde bolobi nde ko sala to ba politicien eza mabe moi politicien ba kangaka politicien bomaka même na bible ba bomma bato ba politicien mbona kana Oda okanga bato bele ba pasteur bele ba yoka kiti bakanga bango e kombaki na sengela bango ba bimisi bango ba bimisa moko na sengela avec ba bimisa pasteur kuchuno na sengela na sengela ba bimisa sengela ba pana et pas président ex-président na sengela pas kuchuno on n'est pas maman Riet Kajanga na chaîne mo avec moko na auto sengela n'est pas ndegono alt so on appelle Laurent Fabrice babimisier na Denis wana ka Denis na sengela ka epa lo nani Piris Mbele nani na Canal Kin tamba kanga ki na babimisier ki omoni tant que sala toza mosali na nzambe il faut tout refléter image et église parce que batwana tu wana ba wera banani batutu wana musicien na bazana besoin parole de Dieu nga ite ya bango la costa ya mina kuti la costa mokonta ngazaki na bon marchand na barumbu azaki na réunion na ba musicien to ye habité basal na nzamba ye poser na non na yamba bango na ndako na yambi bino na kombo na Yesu na partager les paroles de Dieu eza mabete mais eza mabe soko cha division ils ont séparé batu wana eza caractère mosali na nzambe te un homme de Dieu ko séparer batu te ndeto za beton de ko séparer batu wana ba obika ndeni. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant tout, Kabouana, pasteur Machouar, Bananzambe va retenir Nini.
pour l'autre soli par rapport à l'église tokozonga tobeta bamba osoleze belé bana nzambe faut bazala édifier surtout bandeko na biso bazala bongo na Paris na États-Unis na mboka ba dire merci au Kito et bazala mingi connecté na Congo Winner télévision tozonga pour une deuxième tozonga pour une troisième question d'édifier le peuple de Dieu mono yasuka et puis ozo kanisani par rapport à l'église congolaise de l'eau nous sala évangile les autres indéboso tous les stationné ici Camaro tout au côté déjà la perdition. Merci au moins lelo na les gars qui jouent na yolo na odote ya na mona yolo na so kapela na moi ba bar ba batondi plein na zongi na kabambar boy plein et ba na lingwana pas bon ngwana te ba bazongeli mokili par rapport ya ba comportement ya batu mais okoki kopengwa te pona mutu tonga kondimano likolo ya Yesu Masihi biebito tonga foi na biso likolo nzambe soki yo ngo pengwa otongi kondimano likolo pasteur otika nzela nzambe bibebi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Église ba pasteur ba se comporter malam bate ya batu ba gagner ba âme batu ba kota na lola mais soki bateki batu ba bunga jugement. Apocalypse 20 verset 11 à 12 et lobi na moni trône blanche ba mort ba grand et ba petit ba telemi liboso à trône pona ko sala juger livre fongwami muso fongwami livre ya mboto ba kombe komami na buku na bombo yo sambela pona lobi ozwa éternité na yo au passé éternité ba santo se sanctifier église bo se sanctifier botika lisumo Bible dans Romains chapitre 3 verset 23 tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6 verset 23 lobi car salaire du péché c'est la mort. Abi loboko na nzambe za mukusi te pona kosala mais nini ezo empêcher bato ils ont péché. Bible dit Dieu de la paix dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23 a sanctifié esprit âme corps. Ils ont la sanctifié, c'est sanctifié. Fouiller l'impudicité qui m'a pité masumu tika tika pité qui m'a masumu. Nous sommes arrivés à la fin avant de se séparer pasteur mot de la fin et tu es dit qu'aux opération totongela kolo temple to somba temple pour nankolo bato bazolanda biso partout ceux qui occupent ça ba coordonner na yo numéro de contact pour que ouais tout isami ay ba pe ko sunga initiative. Merci ndeko journaliste Hervé journaliste monene nandemio na ma question na yo idéal na bato nyonso bazolanda biso na monde entier tosenga soutien na bino tosombela nzambe sika 090 66 111 28 soutenir l'œuvre de Dieu zolanda biso partout ozana France Mamelisa Odipe petit bébé Martin Benza bino tu bozana France bana nyonso ba parisien nyonso tu ya ngwaka bozona na biso même ndeko Alain mobali ya Déborah sœur Déborah est-ce que zolanda biso partout na Angola partout monde soutenir l'œuvre de Dieu soutenir bato nyonso tu bo soutenir l'œuvre de Dieu na mbongo na yo so de sombeli nkolo esika nzamba opambola soda mbonga tongela ki nzambe temple na Ligue 7 aki soda atonga synagogue mais ba big saki serviteur zaki attaché naye soko zo sunga misala nzambe tonga même na monde na Londres partout aux États-Unis les prisonniers de Yoshua bato tout bozolanda biso na monde entier bo soutenir l'œuvre de Dieu bolanda pe mission oyo journaliste monene Hervé na cameraman Gelor wa filmai na tanga Yesu bolandango biso église évangélique la grâce de Dieu de travailler na maman prophétesse Abigail nzamba pa mo l'évangéliste Christ Poutou ba brebis du Seigneur nyon surtout dans le monde entier nzamba pambola bino apambola bino éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Éternel tourne son regard vers vous, éternel qu'il accorde la paix. Congo, République démocratique du Congo. Président Tshisekedi, Maman Denise, Sunga, Somba Lupang Ankolo, Sombe la biso Lupang Ankolo, Nzamba Opambola, on a mobali na yo. Alors, bénir bino, contribuer à l'œuvre de Dieu. Nzamba Pambola bino, Congo Mobimba, monde entier Mobimba, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Eh bien, ça n'est fini, dit-on, n'est-ce pas, que les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là le pasteur Machor Ankolo
de Mission Évangélique La Grâce. Église La Grâce de Dieu. Et je ne partirai pas comme ça sans pourtant dire comme ça un grand merci à celui qui était derrière la caméra à Montréal, Gaylor Saint-Posois, et pourquoi pas à celui qu'on appelle Sarah Kabunji, moi c'est Amundo Kolekangolo, ainsi que à Fernando Finda, Congo Dian Totila, Carl Mbala, Armel Nkweno, Fleur Diakese, et pourquoi pas à toi aussi, bien merci au titre américain. Moi c'est Hervé Kobilouka sur Facebook, soit vous faites le plus 243 89 25 460 49 à la fin. Wana Barema, Naba situation Nabiso, Nabino Eroko Nabiso, ensemble Nabino Netoza Balo, Nitolobi Bongo, restez branchés et Toliri Binomigi, à la prochaine.